Voilà, merci beaucoup. Hein, donc, Bozola Nabiso Lelo, Toye, Nanenge TikTok. Voilà, merci beaucoup. Balandi surtout, je crois que Baoyo, Bako Kutana, na live Nabiso. Donc, oui, bah que Togolais Capé, na, na, na YouTube. Donc, voilà, des toujours. Les Gaboyés, oui, bah, on que les Gabés na YouTube. Donc voilà, le Toyega pour solo là, comme d'habitude, merci déjà Nabane pour tout. Et puis merci. Nabato News tout bazo continue pour soutenir Bissot. Hein, donc vous a tellement belé et on a directement na moni Edo Santa, merci na Edo Santa, merci. Na Janice dans Tchongam pour tout banga muturi le gros du temple. Merci na maman ABDZN, merci na Laurentine Lola. À tout cas également disons qui vit la Pedro. Donc qui vit la Pedro, donc to Pessibino. Vraiment ma big salutation. Hein. Donc voilà, le auto sur la ferrée, mais un TikTok n'a vu lelo. Toko bon avec moi mis côté foot. Par rapport à match les gars qui je crois qu'il y a la qui est belé. To mais comment commenter un peu match. Et puis Toko ya côté ferré, Toko le bel peu artiste, Tomoni Moïse Mbie. Tomoni makambo eleki na ndenge ya réseaux sociaux. Donc soit disant Moïse Mbie ameki kolobela pourquoi boyelier nini comment dirais-je Bercy, parce qu'il fallait habiter à Bercy quand ndenge na ba rumeur ndenge ezalaka mais boyelier. Et même Moïse, ça m'a dit au communiqué. Donc, on va essayer un peu de parler aussi et c'est un peu mon analyse parce que tout le monde a qui n'a pas un artiste fait là. On a vu comment est-ce que des tracteurs fait anticiper tout le monde parce que ça, les tigali pour publier, artiste c'est pas tigali pour publier, mais tout le monde Kindoki yaba ngana bengo Kindoki yaba congolais et bato ba omi benga ba culturel bato ba omi benga ba professionnel à média koleka kosala ba poste moko ya bongo pona ko kiti artiste fait rigola. Donc on va essayer un peu de parler de ça, pourquoi Moïse Mbi ba boelier Bercy na et bon ba raison et pesami. Donc quand on est toujours relayer information ndenge toujours relié dans les réseaux sociaux. Donc voilà un peu quand ndenge zalaka toujours tourner un peu dans les réseaux sociaux pour tomeka kozwa otokozwa et puis tomeki ko traiter yango et puis to partager yango na bino bato bokolanda biso. Voilà, to mega pe koloba pe mwa muke to moni Zakari baba sur aleki susu na Free Radio amigo loba alobi wa koloba Fali aza musika côté Fali azali bon alobi hein, donc biso to faire comprendre bato que c'est tout à fait normal. Donc voilà, aza ba relation bien Fali. Donc vous voulez quoi? Et puis azali libre on peut ça peut point de vue mais c'est la parole d'évangile té. Oyo Zakari alobi c'est selon Zakari. Parce que biso toyebi que ba musiciens surtout lelo bazo mema drapeau ya Congo libanda ya mboka. Donc voilà un peu. Donc voilà, bon on a aussi vraiment ba congolais belé. Toko mana niveau ya moi ko activer moi tolérance mon ok. Donc ko activer tolérance, ko accepter opinion moninga. Donc voilà. Tout au long il y a live na biso na TikTok, s'il y aura des gens aux ana pour ça va intervenir donc à travers live Nabiso, vous êtes libre et on peut sa point de vue Nabino à condition que ma fille est à la tête pour finga te pas bien que finga est pour na faible pour finga te donc so il y a développer
penser na yo en direct awa je pense que ça la biso bien ba spéculation ba te belé ba komelinga ndenge nini jet set boni papa Hervé ba te belé ba komelinga ebele a osakana te bon pere kola ko bela te bozala calme artiste se porte à merveille groupe ils ont continué toujours la répétition donc voilà tout mes mamans loyenge vraiment té Sylvio Wechi merci beaucoup merci Naya Loboro Mbenga ya Loboro Mbenga merci beaucoup Naya Loboro Mbenga ya Loboro Mbenga nazo lela mabe ya Loboro Mbenga tikala beto dambodi na TikTok ya Loboro nazo lela ah petit na yo azo lela petit na yo azo lela ya Loboko donc on a moni Sylvio Wechi Sylvio Wechi na pesio basalam Janice Tanchunga Poutou le gros du temple basalam p vraiment belé donc voilà tout ça à Kina donc moi je suis actuellement à Kinshasa ba te belé mais au trésor où mais le ça maintenant ça me l'a billet oui Kini ça bizarre hein na ça me l'a billet boy ça non mutasomela billet aza mutasomela billet azate est-ce que mutafutela nganda ba biso to ya bakini moko boye ezaka déjà planifié on va bande onanga donc to ya bakini moko boye déjà planification c'est salima kolanda ngai te comprendre so kolandi ngai okodai chu okodai comprendre potovana kisasa mais toujours vivre na kin mais toujours vivre na ba norme neto na mikili to na kisasa mais toujours vivre neto na mikili atula karos kola danga itende onanga to yo ofingi so landinga etali yo comprendre to na makambo ebele to sala otuna ngame makambo wana makambo eza osala eza ebele ba yebi ba yebi makambo osala eza ebele yango tozo continuer toujours kosala yango nano siliti nano siliti nyonso eza oloba te pour tout ça bien na posa ozo ba vie privée na biso to ya nango na ba internet to cha ba d'habitude bato ba yebi déjà Moscou bato ba yebi trésor nenga fonctionnaka donc biso za bongo te to ya to lakisa bato non to lobaka essentiel je roule carrosse donc voilà je paye ma maison na futaka ndako chaque mois et puis baya na ngama ninga za wana lilaka te po ebike tréseke mundele ozomona donc voilà botu na raté to kene balé to aussi ça m'a ignon sur tout donc voilà un peu donc voilà yangona alors to kene déjà na étape par étape dingi to sumi ko solo na ba point na biso ningi to wa solo là donc déjà je crois que Ferrego là le padre pour un concert il y a Gabon en tout cas vraiment il faut battre wana moté na motuke eza concert ya ko négliger te tozolo ba yango tongo midi pourquoi mikolo nyonso tout Kanguluba artiste d'après ba salam voilà donc tozolo ba yango tongo midi pourquoi donc tongo midi pourquoi tozolo ba yango tongo midi pourquoi que eza concert ya ko négliger te au Ferrego la robeta na Gabon. Ils ont conseillé à négliger parce que tout le monde a déjà record tant ils ont tiré le mouquet parce que le 27 décembre ils ont Kalaming était à donc ils ont Kalaming était à donc le 27 septembre ils ont tiré ils ont lointé comprenez ils ont lointé toujours ils ont conscientisé ba fanatique ba comprendre en même temps bateau bazo produire artiste et puis bazala pe déjà un peu côté wana déjà bazala pe moi souple ya kubanda déjà ko ça déjà ba promotion avant matraquage ils ont même sous na une semaine tout na 2 semaines matraquage au Maele carnaval banini babilo mo bongo donc voilà et pourquoi pas pe sous côté Gabon ba fan pe ba donc ils ont festival tende konangai
concert artiste obeta na salle na stade na niveau ya Gabon. Donc yango mo tozolinga to conscientiser fan bato bazala déjà aux aguets par rapport ya ndule oyo obetama na niveau ya Gabon. Donc tozo yango le rôle la ndule moko oyo tozo yango le rôle arena parce que ça déjà ça wana tokota ki malheureusement tout ça na TikTok. Tout ça qui on a fait tout ça qui émission au moins na YouTube on a beau mon ndenge nini to to like sabino na ndenge to meko kota ko landela mais ça déjà ils ont la capacité déjà ba wika donc ils ont déjà la capacité ba wika pourquoi ça déjà la capacité déjà ba wika je pense que déjà mais ils a concert à Mukete ils a concert à Mukete ils a concert il y a Munene. Oh, vraiment bon, voilà, toujours à un moment trop, il y a meka Théophile Moulumba, hein, Théophile Moulumba, joyeux anniversaire à toi depuis le Bumbashi, to pesio, va salam bébé. Senga bangisa, na moni Arlette, na moni base nyo surtout. Bo signaler ba YouTube, tout ça na TikTok. Bo c'est la msobe, mo ba tapoter, moi tapotage jaune ça la bien beau tapoter au ça la biso faut bientôt tout le baillon déjà que Mikolo nyos tout bon mon abiso na TikTok tout il y a vraiment communiquer très positif donc par rapport à l'actualité par rapport à l'artiste bah concert au artiste bah au bêta donc voilà un peu tout ça dans côté ferré donc côté ferré actuellement bateau va éviter. L'artiste a rejoint Gabon déjà le 27 décembre. Artiste a rejoint Gabon. Et je crois que Kalamingite Awa, Kane Nanter Olobawa, rumeur Moko Ebimaki, Moko Yaba, soi-disant, on a été surtout au journal, je sais pas, parce que quelqu'un qui est professionnel ne peut pas venir Koya Kosala. Ba poste moko boye pour na roya ko critiquer topé ko luka ko kitisa artiste et on est le roi ferré notamment de qu'on a biso Tabou Marc Tabou na poste au Salaki il y a le bac Ferrigo là ba boyelier Bercy par exemple donc voilà raison pour laquelle tu sous mon moké comme méga moi toucher mon point là parce que tout moni et panzani na ba réseaux sociaux et pendant les réseaux sociaux pour pasteur Moïse Mbi. Déjà, bande quoi ba mi benga ba journaliste, ba mi benga ba chroniqueur, ba mi benga ba ba musicien. Mais à un moment où on est makambo comédie, sentir en peu déjà ba journaliste nyo surtout pe journaliste mutu na mutu azarane na ba préférence c'est ba biso yo. To pe ça déjà position na biso il y a que on vient pour soutenir Ferrigo à 100%, donc on ça des couleurs que nous on vient parler pour l'artiste. Et ça, on m'appelle ma BT parce qu'au moment où tu es au solo là, très positif, sans ma fille, moi je pense que ils ont appelé ma BT. Les lots, bateau, tout bando benga bango ba professionnel aujourd'hui, et les lots va passer dans ma position à bango. Les lots tout ça va Marc Tabou les lots pour critiquer artiste Ferrigo là. Et puis surtout tu as Marc Tabou ba la chronique musicale, tout le monde va tout le roi les lots, ba tout le roi ba Charlie Prince par exemple aujourd'hui, tout le monde on ça là. Côté à outil na télévision, bah fouille à télévision. Hein, donc voilà. Mais les autres, donc ils ont ça vraiment un peu passé. Donc ils ont ça vraiment un peu passé. Il y a vraiment soi-disant journaliste professionnel, journaliste où il y a en classe, qui a clashé musicien. Mais tous ils répéter ce qui musicien ça là est-ce que musicien faut comme un journaliste? Tout le bongo. Est-ce que ils appellent mon est-ce que musicien il faut akoma moumbu ya journaliste? Est-ce qu'ils a bongo? Mais l'autre moment on dirait frustration ils a mingi côté un sous journaliste ou soit l'artiste cop morobo toi benga ki artiste ya mbakete ala comme maman esprit morobo netikaka. Est-ce que musicien faut comme il y a journaliste. Les lots, tout comme mal vu aujourd'hui.
pembe na musicien. Tokoma ba mal vu aujourd'hui. Donc lelo ba musicien bakoma na moi réticence moko boye, bakoma méfiant. Bah tu vas méfiance moko boye aujourd'hui lelo tozomona yango. Mais neto yebeli kala journaliste na musicien za lokola sani sani na bilei. Vous comprenez? Donc voilà, ezalaki bongo. Au moins neti ba musicien bazana ba concert à minene par exemple ba livrer ba sélectionner ba journaliste ba voyager na bango. Même journaliste était pas journaliste à fingela qui est musicien mosongolo pakala. Avant c'était ça. C'était vraiment senti que journaliste, on sentit que musicien a bengi journaliste comme. En tout cas yo accompagner en Angola. Yo ko accompagner na Gabon, yo ko accompagner na Brazzaville, yo ko accompagner na Nigeria, yo ko accompagner na Tchad. Avant c'était ça. Hein? Avant c'était ça, nous les baby. Lelo to comme mona lelo ba musicien na ba journaliste lelo méfiance et quota. Méfiance et quota au saranate. Journaliste faut so leki abeta ndika moko boya makasi to abeta mbodi moko boya makasi. Na part artiste. To a tout artiste aujourd'hui. Bon tapoter s'il vous plaît. Donc aujourd'hui tu es comme bon donc trop lelo vraiment en tout cas lelo vraiment la communication na biso vraiment chronique en tout cas ils a vraiment bafoué trop bien. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui oui oh non mais c'est maintenant tout le monde qui communique. Ngana lobarango ils a faute il y a batouté ils a faute il y a technologie. Lelo ngana lobarango na ba locution na nga presque na ba émission na nga nyoso na lobarango ils a technologie ne rendre communication facile aujourd'hui. Quelqu'un qui prétend être professionnel et média, au moins mutu moko boya bimi na TikTok ana ba followers ebele aye na ye a communiquer na ye pe message pe kei. Donc voilà, c'est pas eza faute ya mutu wana te o atanga ki journalisme même ya kotanga communication, ya kotanga marketing numérique. Comprenez, on est calé côté le numérique parce qu'on a eu le temps, il y a kotanga yango. Voilà, c'est un peu ça. Donc tout ça va parvenir, je peux dire que non, on n'est pas de parvenir dans le domaine parce que tu yebi ba code, tu yebi ma mbele. Voilà un peu. Vous comprenez? Mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal, il y a au monde à l'élo, au monde à l'élo ma mbenge kenda. Mais parce qu'on a changé nini, ça va tout nini. Parce que c'est la technologie aujourd'hui. Technologie et rendre communication facile aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui, artiste azali na posa ya bato baza la pembeni na ye. C'est moi mutu mo baza la pembeni wana banini. Lelo artiste baza na posa na ngote akoleka ba fongoli TikTok na ye abwaki nswaka. Et voilà, bato ba oya, bato ba koti ko besoin d'information. Voilà un peu, donc voilà, c'est vraiment un peu ça. Donc si toujours le bela bon, toujours le bela bateau là nyonso parce que bako sala musana bango bien té lelo. Lelo bako sala musana bango bien té. Bako sala musana bango bien té lelo. Donc voilà, tolo bani. Ba soi-disant ba professionnel à média mais bota la mamba au sala. Les Charlie Prince, les marques, basé belé. Venez communiquer, musicien ou apprécié mbongo, il y a communiquer positif pour naïe. Il y a communiquer positif. Pour vous, bon, le roi, il y a une unité, et l'autre monde a battu du net aujourd'hui. C'est parce qu'il y a un contact na musicien moko songolo pakalate, raison pour laquelle il faut tout cailler, il faut beaucoup critiquer ma case. Il y a moins commis, il y a moins de codi et commis le rôle là. Monnaie. Un courant, hein, trop le bongo na communauté na biso. Tu parles bien avec lui, donc tu parles très bien avec lui. Aspect ça bongo, tu viens, tu communiques avec un sentiment nyonso. So bongo et ça m'a sous-souté pour commis contre. Non, il faut changer le courant. Tout ce qui benga vraiment ça culturel à solo. Faut faire la part de choses. Bien communiquer positif. On a un concert à Fali. Dans le bayango tango midi pourquoi?
yokani lobami awa biso tout tomoni ba mbongo oui parce que démarche oyo fali asalaki na communicateur na ye c'était gouvernement tcha bango poids. On a vu les Yves Mbouya, on a vu Zakari Babaswe. Baye balobi o bazana wa oloba ke teneza ba gouvernement zo tcha bango poids. Mais le roi lettre bimi, allez, vous changez ma loba et comme que ote maramone tali biso te tout le monde artiste bimi non. Ils ont déjà consommé. Parce que les marches na mieux ayi bon yo ya ko loba siko neti makamwana. Surtout yo loba to lobi mabe to fingita. To fingi pe mutu. To fingi pe mutu te. Nani mbele c'est net moment donc on a l'émission na nini na iPhone donc sur le benganga na numéro benganga awo zonga mamo benganga na numéro ya 932 au benginga so pour ça ou intervenir sengi demande na yo traumatisa yo usali réflexion na yo comprendre nesi lelo so tolobi ke Stade de France ndeko fallait azo beta gouvernement etie maboko so tolobi ke po gouvernement tango etie maboko tokolobake mbongo ya ba contribuable ne mutu koti na masolo wana tomoni déjà Yves Bouya yaki déjà avant lo bien au clair que gouvernement somi déjà ba loge. Voilà, tout le monde Zakari Bababa sur Zacle, vena biso Zacle. Millionnaire, il y a un millionnaire na boule. Hein, poto yebi yende ayi boule na ye. Hein, tokyo boya, to moni vewana en tout cas azamuta ba boule ya osakana te. Poisson, ayela biso bobo sanate. Tout le monde ya awa loba yende mutu asala vena biso kulutu wera son le rôle la badi ve fula mpungu. Tout le monde ya ngoti. Aza mystique vewana. Lelo tout le monde en Afrique radio, tout le monde pas fait na biso wana. Tout le monde en Afrique radio à l'obé. Ba poser ma question. Mais biso to yebi, il y a des vidéos qui fait na biso zacle, azana ba démarche, ya ko sangisa faire na fali. Mais biso to yebi. Hein? Il y a des vidéos, si on a looké kutu vidéo wana na machine na MacBook na awa. Vedi so to looké yango awa to mona vidéo wana. Na laki bino na koluka video wana fere bakangi fere donc bakangi fere bato bazana moi une bonne mémoire ba comprendre que na moment où bakangaki fere donc bakangaki fere bien na biso Zakari abana koleka na ba télévision ezana lettre ezana na réseaux sociaux bato oyo bato ba page boluka yango eza na document oyo ve na biso Zak ya koma aya nango oazo proposer il paraît na document wana ndenge Zak la lobaka asa sololaka déjà na fali alobi aza na problème te ale oluka siko asolola nde na fere zomona alobaka kuta akozwa courir fatindela fere courrier na prison et consort. Je crois que bateau hein, donc bateau bazo yeba makambo ba comprendre yango. Zo comprendre. Ne on a même toujours bien nga Kiseki yo nous ama vraiment musendi. Hein, yo za musendi. Bloqué on o comprendre hein? Na bloqué on nyama. Bololé. Eh. Na bloqué tes ano na mieux. Comprendre? Fingo kota wapi ndeko na ngai. Talaka fraîcheur a boye vraiment. Okota wapi? Po finga vraiment. Okota wapi? Olega wapi ndeko na ngai. Olega wapi? Omoni ekota ofingo talika noko yango banini 1m85 sikoyo susu. Donc ok wapi? Asuna mandefu so pembe. Ndeko na ngai awo okota ofinga wapi ndeko na ngai. Kota ofinga ezate? Donc oza na argument tende ko ngai. Donc voilà. Donc yango wana donc
tomona Zakari aleka aloba eloko wana aleka aloba eloko wana aleka aloba eloko wana mais lelo te omona lisusu asali émission pour dire que oh non esimba lisusu te donc ye moko so botali émission Afrique Radio bocomprendre ayi mpe bodeplore oh non bafingaki ye bafingaki mama na ye boye na boye na boye mais kulutu soki olingi bafinga o te se respecte lelo Ferré bato fo bacomprendre que Ferré ne peut pas passer na télévision donc Ferré ne peut pas passer na écran pour ayako lobela makambo mo asongolo pakala. Moi je pense que bato mayele il faut ba comprendre. Toza mayele pour comprendre tu t'adresses directement à qui? Parce que Ferré il est chez lui, il est en train de travailler à sa famille naye. Mais yo ya boyo ko finga Ferré. Et puis au monde même sous un musicien hier abani ko s'attaquer à Ferré gratuitement comme ça. Au monde un journaliste ko s'attaquer à Ferré gratuitement. Mais oui, mettons Zoya pour s'attaquer à Ferré gratuitement comme ça. Mais est-ce que Ferré n'a pas yango? Parce que Ferré n'a pas émission na belé sur Dolandi ba émission na belé. Na ba émission na belé pour comprendre quand même que Ferré ninga zawana ale quitter poa finga songolo paka la to lobelo o mo bo songolo paka. Mais makambo nyonso ezoleka tout ezoleka ndinga ya ba fan na ye. Aujourd'hui il y a beaucoup de fanatiques aujourd'hui les loba comment communiquer na ba TikTok na ba nani mais c'est pas Ferré. Hein les amis, bah tu faut pas comprendre hein les lots bah tout ebele bah comment voyer communiquer c'est pas Ferré nous tatinda bango te et puis faire atinda bisoté comme moi par exemple na bo Ferré na atindinga ité. Vous comprenez? Faire atindinga te. Mais on y sous nos ils ont engagé Kaka, ils ont engagé Global, ils ont engagé Trésor Moscou, ils ont engagé Chaîne Nangaï. Vous comprenez? Et ça va réflexion, ça va piste de réflexion. Vous comprenez? Mais c'est pas l'artiste qui m'a envoyé de venir parler de lui ici. Vous comprenez? Biso ça la communication pour motiver certaines fanatiques, en même temps faire des analyses, na tout, ils ont les candidats ba musiciens. Yom tozo tala ngai peso ko Monique ko ki koloba oui koloba cha téléphone na yo boye bana koloba hein zo comprendre soit téléphone cha yo bana koloba lelo na oto loba ngo asigo technologie rend la communication vraiment facile. Tu es libre de communiquer attends la toilette zo mona attends na balabala attends na moto vous êtes libre de communiquer. Donc voilà un peu donc côté de l'obagi yango wana côté de zalagi yango wana en tout cas to mekikmo okota rapidement côté avec une chose clé to yoki ninga lobby donc voilà va poser des questions est-ce que probabilité oyi kozalaki lobby tout le monde a peu falli na faire passer les featuring donc voilà il vient sur lobby ça par rapport au entourage donc entourage et tout voilà ils ont entourage les des artistes tout le monde akolinga tout le monde qui yango na Weranson na festigo là bato ba habité Weranson tango festigo le bengaki pour aprester parce que makamunyo surtout festigo le baneko le gandinga ya Ferregola et lo nyos to le gâté sans Ferregola a validé yango et tango bayaki ba proposaki ba benga vena biso de la forêt na moment wana moi je pense que problème est à la guité mais to yebi ba Weransonique ndenge nini baneko kinda déjà na faire et certaines personnes dans l'entourage avaient un de la forêt. Balinga qui était wera aya ko prester na festival ya fait rigola. Retour mais pourquoi? Je m'explique. Retour mais pourquoi dans website que non baboyaki babité okiko okene ko prester nani na festival wana te. Ah, okiko prester na festival wana te mais ve achaki bango la défi a dit bon mongo o ba pesingai mongo ba to festigo la ba pesinga to ki bino bozongi selanga yango so ibo sangi selanga yango pesinga na obeta na festigo la te condition oyo Weranson a pesaki bango yango wana zomon ezaki condition oyo Weranson a pesaki bango Weranson a pesaki bango bongo. Oui, on sait ici, ceux qui boivent les ceux qui a les Nox production, à produire nani musique inding, j'oublie encore le nom. Azaki batoli bonso oyo batelemelaki. O batelemelaki Weranson a presté na festigo là.
Mais tant où c'est que soit ça y est bon. Il fallait décanter, soit 20 chabas, soit 40 chabas, soit 50 chabas. À décanter, en aussi réellement, n'est pas le bagazan à l'art. À quoi quitter, bah, fana guinéen. Si réellement, il y a un l'art. On a décanté à 30 000, habité, fait un autre 30 000, mais, kobeta kunate. Ati alors beta te. Vena biso tellement la nagi katuku bien zake. Nagi a sali boulot na e. Bakatele l'art na e. Et voilà. Oui, même si il y a un festival où on a qui bakou, il y a un problème tellement belé, délocalisation, makambo belé, délocalisé et tout. Nous surtout on a tout compter. Parce que image na ndenge bango batuana bayagi na boule vraiment ndenge il fallait idéologie salema ndenge projet zalaki et quand on pesa image moko très très positive au niveau ya mboka libanda ya mboka. Donc voilà. Comment bande on a Gauthier, voilà Gauthier mascotte. Donc voilà un peu, donc côté Tomega qui moi, c'est là un peu, on a toujours quand même combien de minutes, donc 30 minutes déjà, connexion ne se fait bien. Donc voilà la famille. Bon, on a pour ça pour intervenir, bon, Talibiso demande, donc Tomatsabino, pourquoi pas Tomatsabino? Tomatsabino, bon, ça peut avoir point de vue Nabino par rapport à ma campagne. Donc côté Moïse Mbi, à ABC Batouke. Voilà, c'est long. Moïse Mbi, pareil, Moïse Mbi, il fallait bête à Bercy. Ou bête à Bercy, oh, il fallait bête à Bercy. Na salle, ba boelier, à bêta na Bercy. Il paraît, à ça là qui démarche d'ailleurs, au bêta na Bercy, on dirait que na eu arène. Alors, raison, oyo, ba boelier, à bêta, et ça parce que, d'abord, selon Moïse, que ba annulation na ye à ba concert oyo normalement il fallait qu'à bêta na niveau à France à rataki pe concert il fallait bêta na Zénith de Paris selon ndenge Toyoki de partout mais je confirme pas parce que tout le monde y a vraiment c'est juste que ndenge zoloba on a les réseaux sociaux et yango wana nde mutu esalaki ke soki URN to Bercy esali ke ba valider demande na été le coup là avec une panoplie d'annulation et tout moyen à bêta et ça a été donc moyen bazwa demande na ils a quitté voilà on a raison oyo de qu'on a biso américo évoqué et puis les sous non donc il faut abandonner nous na ba salle et à Mickey pour batala enfin batala donc afin d'évaluer un peu, si je peux dire comme ça, sa capacité par rapport à Beta Basala Mike. Mais moi, personnellement, par rapport à Babilo Kouana, bon, pour Nangana Rolo Bake, Nandimi Nangangote. Au moins, il y a toujours des gens qui veulent toujours, donc, amplifier les réseaux sociaux et consorts. Parce que, bah, comme Chango, non, faire épée, boina, mais faire, c'est une démarche administrative. Tant que tu as un concert, ça la demande, aïe, à côté, bon, bino, à bosenga, combien autant, ok, ça va. Bon, on a un boulé, sale, bon, na sale, oyo, mais, na beta, na date tel. C'est maintenant à eux de voir, est-ce que na date, bango, bachiwana, mutu musu akalaki ya mote. Tukangi parenthèse, tozongi côté ndeko na biso, Moïse Mbiye. Donc, bref, ndeko Moïse Mbiye, ceux qui baboyelaki Bercy, et ça parce que, azalaki na ba problème, il y a ba annulation. Et na ba annulation, et puis ba ebisi ke non ndenge zawana, il faut, asa nini, aluka beta non basala miki, pour batala évaluation, mais bon, sikoyo wazeko. Wazeko azwaki sali ya Adidas Arena ndeni. Atika obeta concert moko te et puis voisin ko monti siko abeta concert wana ninga beta concert wana o sala mama na mpiaka de grand chemin ya munene ti lelo voisin ko patika ko beta susu ndule te atika ko beta susu savana na vena biso voisin ko to zela chela chota la Paris la défense ni susu zala bien
Oui, toi, date ya rien à Grand Paris. On a su exemple par rapport aux réseaux sociaux. Par rapport à Nenge réseaux sociaux, tout le monde a réseaux sociaux. Et on te dit ce qu'on méga conseil, on analyse ya retourna. Ce que non, il faut batala basala mike bon. Vena biso waze kwa beta ki kuna ndenge nini. Donc to yebi ba jona ba tutu bazolinga ba côté là. To yebi. Mais to yebi ça na ba fan d'affaires ina ba mélomane na bonne musique, baza toujours calme. Il y a pas artiste fait rigolo la fait à kokale date kala mingi te bozo mona sale au sale manango. Parce que fait rauti ko beta déjà ba concert à minene. Fait rauti ko beta fait rauti ko beta fait rauti ko beta Longonzo Junior. Allô? Bonjour ce goût là. Ndeni yo. Wa mulili bwendeni. Wana cabinet mo ndeni. Je nazala nga bon c'est bon kasi zela kasi na tia moi bien bona ya kuna kasi. Na ya. Ok. Pepele, merci. Voilà, donc toyebisa na bandeko nyonso surtout oyo balingaka papa Hervé ba mélomane ya bonne musique bayeba yango que faire rigola kotya date fere akotya date na ye bazo et puis lelo boyeba yango kende toloba yango nalobaka yango ke industrie musicale aujourd'hui échanger badonne ebele échanger badonne ebele aujourd'hui dans l'industrie musicale et surtout en Europe. Donc Nengezawana avant artiste a joua affiche wana ya concert a tchana na page na ye officielle même si a fouti mambunyo surtout a coquille jamais artiste a coquille jamais ko joua mbala moko information a tchana page na ye non c'est impossible et puis c'est interdit. Donc artiste azozela site à ça la publication il y a salle toujours ba ngo tongo midi pourquoi boza la calme faire ça la course na motote faire ça course na motote boza la calme artiste faire rigolo la rosala nini faire akosa nini akocommuniquer biso na moment oyo soki sale donc soki sale isali nini et publier en na nini na page en fait na nini na site internet c'est par là des artistes okende ça ni ko relayer kuna ale artiste azu yango il pas nini azu yango ake ache na page ale biso ba journaliste ba chroniqueur ba blogueur tout ce monde là togoya et les fanatiques et les mélomanes nettoyer ce qu'on bokende ko relayer na page et artiste mais lelo batu belé ba koma pe ko vanda bazo zela ramba moko pesa les ana on peut mabete so mona yango na to websa na bande ko nyonso to basa nini baza na bango kimia bande ko baza na bango kimia baza la kimia artiste ako chadat mais question za siko abo bino bumoni ndenge nini ba golo bolandanga question za ke faire rigola soki ya chesiko yo date le 2 mai wana bino bumoni ndeni pona yo mtu totalanga tout sur la musique to na poso kwa ofinga na te dans le même day oyo fallait robeta na stade de France na ye et tout le monde peut faire ache par exemple Paris la Défense yu arena bumoni ndeni kaka les mêmes les deux wana faire yam soupe ceux qui Paris la Défense te ceux qui Paris la Défense te to yu arena te faire rigola che na epé ache nini accord arena parce que faire azoya a pas de tortue azoya malembe faire azoya malembe faire azoya malembe
Je suis Ndeko Abengi Biso. Allô, bonjour. Maman Joséphine. Bopé ça veut beaucoup de ça point de vie. Allô, maman Joséphine, bonjour. Bonjour, papa Trésor. Bonjour. Tozoka. Eh, bazoka ngate. Te tozoka. Allô? Retour na yo. Kanga. Ah oui. Retour en haut. Attends. Okay. Je ne sais pas comment faire. Mais non, on t'écoute. Nalina loba boy, papa Trésor. Ouais. Nena betaka setene lo mocho loba. Omoni muko ofera ocha. Sali o nyoso to ocha. Papa to beta ngo dada. Ya solo. To tika bango pena na équation quoi. To beta ngo dada. Mais ngana sepela kape na zolinga fera chonka lede. To laksa bango na nini o biso bagolo na bagolo to za capable. To lakisa penza. To laksa mokili quoi. De quoi nous sommes capables. Papa Trésor, au bête à l'isolo, to bête en haut dada, to bête en haut à 2. Non, le barou tu toko qui te met to bête en haut 2 jours. Toko somba penza ba billet neti. Na yebite quoi, maye bokaka. Merci beaucoup. Na nge kana lo babongo. Toza na biso calme, golo toza pena calme. Maman Joséphine. Papa Trésor. Maman Joséphine. To laksa bango faire. Mais papa. Est-ce que Ndengozomone la faire à date actuellement en Europe? Pourquoi 600 on a 4 jours aussi 600 soldats. Bino bagolo. Papa, nalobi a dida sare na tobeta qui on combien de jours? 3 jours. To soma e ba billet combien de jours pour to ça sold out? Et ça là 3 jours hein. 3 à 4. Ah voilà, et bon siko oyo kute komi ya tembe. Oyo nde siko komi ya tembe papa. Toko sala ba billet ndeka to lakisa ke pa na yo. Toko lakisa ka ba billet nde to sombaka. Papa Trésor, faire aza mutu te na minute oyo. O aza pena na batu pena na simane. Nous on travaille hein. Biso to salaka. Biso pena to salaka. Omoni loko bazo tia tembe na fere. Toko lakisa bango ke fere aza mutu ya kosarana na yete. Voilà. Faire na kati ndako ne peut-être alela kana nyonso basala raye. Mais biso batunde to longola rande faire nde ma ya miso. Papa Trésor, kana kitu ano vandi. To zaliawa. To beta lisolo malamu faire chaka date. Merci beaucoup papa. Nga moi na tigi bino. Merci beaucoup. Papa Trésor. Voilà, tozu Arlette, tozo kayo. Boni noko Trésor kuna. Kitoko ya mboka ya biso. Kimi lali, boni obe. Ngape na umila ngate na okata. Noko junior nde nini? Bien, merci beaucoup Arlette. Mais date tu wana le demain. Bino boye be monte ke zaki ya le padre. Date ya zaki ya ye. Akotika ngote parce que za ngolu na e. Date ya zaki ya fere. Ba voisin de mutu moka yiba ki anwa ke teke la bango. Mbala moka tia. Eza date ya fere. Eza e bango te. Batu tout ba contre fere. Batu tout ba bundisa e ana poto ba journaliste. Mais eloko eza na kacha mutu. Nzambe mutacheye muta olongola ngwa zate. Muta bakisa pa zate. Nzambe kazo lokumu fera cha date. To chake kana mabondeli. To sali bongo la tiki bino. Merci beaucoup maman Arlette. Voilà. Junior Longonzo, bonne santé. Ouais, tu es au Trésor Moscou. Bonne paix. Ouais, Pépélé, ça va? Ouais. Maman Nelly. Nous sommes la maman Nelly. Bon, maman, ouais. Nagutu na laiki na posa na intervenir aux akio ba makambo o ba pesa moto stade ité ce qu'il faut à remplir ba condition. Au moins on a il a ba poto bolinga ba latsa batu. Vous savez Fali abimisa machine na emorobo o akosa registre ka ba fan na e. Na sens que sera le bili kamumo bo ba fan ne ba latsa ngo ba lekele on na ba panel ba comme on on dirisa ya solo. On pesa moto stade il a sa capacité à mutu ndenge alingi abetela. Na pesa par exemple Bouna Boy abeta Stade de France. À part Stade de France, Bouna Boy abeta Stade ni na France. Abeta salle ni na France. Mais aya directement abeta Stade de France. Autaka libana na Nigeria abeta Stade de France. Est-ce que nani Bouna Boy abandaki Arena Grand Paris, Zénith, Olympia, ceux qui paient encore Arena, nini à part que défense d'arène. Non, ba logique wana to ba buzo bana boyo ko kana minoko ba warrior.
Et puis information au bazolo bawana que papa Hervé va pimelier accord arena ça biloko yo Charlie Prince soka meli ba diamba na ye ayaka kuluba eza na mote ke makamo boye ke non mais Charlie nem toloba ke ngote ezaki nani oh nani comment est nani nani Mark Tabu nem toloba ke non wala eza kasi baza batu moko Mark Tabu Charlie Prince baza batu baloka la place moko balobi no to bimisa information ko bo poto discrédibiliser pe on comprendre mais ça va makambo oyo te et bimara na souche est-ce que faire nenga za ka nenga auto beta ING Arena 15 000 places ba opi mele c'est le quoi accord Arena on a combien de places pour fallait beta on a 13 000 mais fallait beta on a 13 000 fallait beta on a 13 000 cas et bon ce qu'on fait auto toni ça va 15 cas en Belgique mais que puis mele accord Arena c'est impossible vous comprenez c'est impossible on est dans ba biloko bango moko ba formaka pour ba yola ça comme si ba bimisa faire aza eloko te mais il faut ba yeba eloko moko faire na minute oyo aza incomparable dans le sens où faire c'est basel attendez soka ozwa salle ou ozwa prochainement a ozwa na mbongo na ye soit producteur aye asali ya compte na gouvernement te Misusu wana bango est-ce que kocha batu mususu ba mode po batu mususu bazo ko finga kocha ba ko bloquer te mena soudire po ba mususu bazaka ba tente ba ya po no finga puta ba malomba ba lo be limbi sanga papa to cha bango so muta fingi to che maman voilà no bana nani na banda ko lo ba na kuta bungisinga idée pour dire que faire à ça la concert nae comme et puis faire abeta concert te pona matalana faire abetaka concert soka moni ke rentabilité ezali faire c'est un business man encore obeta concert te ke no atikali mpiaka ale ake ko senga mona gouvernement pour mona ke yaza numéro 1 te faire bolokani amoni ke ngana kolia bien ba mission nga pe ba kolia bien andimi contrat wana ndeko moko revela ki biso eloko mo quelque part faire era uti ko beta nani arena nini ING Arena il va qu'à beta concert à Lipanda bayokani très bien na producteur et tout concert linge beta producteur ana nga sele ba geste ma mukongo ke non mbongo na opesa so concert et beti faire ABC vanda ce qui ABC kutu ngai nini accord Arena na nile boka Lipanda na kwa nile te soko bo aussi sa mbongo vanda jeune ana moni ke commissaire o a police concert à Lipanda yemo wa na mbongo apesi papa Hervé no mona concert beta ngi betaki donc pour dire que faire beta ba concert ya matalana te un concert ba moni ke retour ezali concert mo ba tu ba tshela ba tu makele ya Stade de France concert moko o abenga concert ya honte o ba place ba billet outi oh bah tu vas que mais Junior yo na garde moi que côté concert wana na yebi wana bambo di fo bimisango tozino Linda Star okolo banini tozi Linda depuis tozwa ngai naza minga lo batena matepo lo bapoche batu ba modo po misusu bazo koma n'importe quoi puta tobeta masbalo ba makambo malamu donc biso tozela papa Hervé donc ninga za biso tozela na bakati na biso tozela kaka bakomona eloko ekosala ma papa Hervé soki atie dati na poto papa soki abeta na poto awa mokili ezaka ndenge mosusu ezaka lokola bonne année lokola journée moko boye doki bakomona baza na ti babimisa bafo makambo na bango ke o banile o basali bazobanga omoni bamikolo ubie bagene misusu baza na posa teke bakekote nini wana bazozela papa Hervé bokoyoka sango ata bazobimisa babiloko na bango boyoka kaka sango tozala trésor okoyoka mpenza tozozela papa Hervé na maboko akofungwama donc record ezala makasi donc c'est que record balola ni mais bazoloba mais ozoyoka ke baloba ke bafere baconcert oyo abeti wana bawerasonique mpe batiaki poa yokoloba ni luvunu nayebi si yo boye papa Hervé ntango abetaka Didas Arena non bango oyebi baza na mitu te Stade Martino tobeta ona na force na biso moko banani yo bawerasoni bazaki te bawerasoni pa ya fali Didas Arena bango bayeba lobi bawerasonique
oyebi le msusu biso tokokota mwa duti mwa mukie oyebi ke eke tang ba yecha IGR na tozali na mwa ba conflit na bango boyebi yango IGR na eza bagolwa ndenge balobaki ke opération zongela wera opération zongela soki wenge bazela soki fera tie dati bazela bakomona ke fere aza na bafanatique na ye batu soko lingo yebake soki bawera sonique héritier abeta 2 fois asala piaka ye moko wera soni abeti 2 fois esala plainte botika kofuta ba journaliste bokosa ke ba journaliste balobela bino ke bosali plaint bosali nini ezomonana na mukola suka bokolobaka yango bawera sonique moko te batiaka fere balingake kutu te soki abomela bango ndani balingake te rien soki tembe soki bango ba ko chapua soki tembe papa eva azo chadacha tokobetana na bango gazon bakoyoka tozali awo En tout cas. Ça va la kiti nanga bamsubamba. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tozu Ndeko Ben 10. Topé sur mote Tozoka. Ok, bonjour. Bonjour Junior, bonjour et à Trésor. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous demanderai de souffrir un peu, de ne pas m'interrompre s'il vous plaît. C'est une demande. Parce que Nayoka Kibino, je n'ai interrompu personne. Voilà, je vous demanderai de ne pas m'interrompre. Non, je demande, c'est une demande. Non, je demande. Exact. Tu peux pas dire ça. Exactement. Tu peux pas dire ça, frère. Ok, je retire. Mais pourquoi tu peux dire ça? Rectifie un peu. Rectifie ça, s'il vous plaît. Ok, voilà. Je demande pardon si j'ai mal déplacé, soit mes paroles vous ont un peu blessé. Je retire ça. Ok, toujours voilà. On vous écoute. Vous voulez parler de quoi, en fait? On vous écoute. Voilà. J'aimerais un peu que vous me laissez un peu finir mon idée. Je vais un peu commencer. Voilà. Je commence un peu par le fait de minimiser les efforts d'un artiste. Moi, je suis ni Gaulois, ni Warrior. Mais allez-y, arriver au point de minimiser les efforts d'un artiste congolais, c'est être contre la culture de notre pays. Aujourd'hui, vous avez un artiste qui vient du Bandal, du Kinshasa, qui remplit les stades de France. Mais mon frère, tout là en haut, qui dit comme quoi, oh non, Isa France et à Matalana, oh, Kotobazibo, je ne suis pas là. Maintenant, parce que j'ai vu qu'il est fanatique de faire, je veux vous dire un truc. Seule la belle voix ne suffit pas pour faire une très bonne carrière dans la musique. Papa, Kangambanga na yo, Bokisae, Kangambanga na yo, Bembeno Niama. Ok, je comprends que c'est un warrior. Mais, warrior, on comprend. Mais allez dans vos panels, c'est simple, frère. Pourquoi vous venez faire quoi ici? En réalité. Il y a raison, Bokitsanga, s'il vous plaît. Nazaya Olala, Mongo, wane pesinga de anini, donc, y'a mati. Oh, donc, yo mati, la matika, na matela qui est kaka. Oh là là. Na reposer moi, Dimi, talaka. Merci beaucoup, Code 16. Voilà, tu as vu quand même Soki là, Faliana, la Gauloise, Tozo Kayo et puis Tozo Kana Junior. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Là, il y a un lubaka. Tant papa Hervé a obéi ma concert na ye. Ningi ba soki ba wérance, ni ki wana ba olobaki ba wérance, ni ki ba ça. Est-ce que bino moko pena nde toza boye tozaka na rankini banda kala tobongisaka na mutu te eloko liboso na boye bango wana do tobongisa na mutu te depuis kala donc depuis kala ndenge eza o papa yava betaki stade de marti o Adidas Arena o ING Arena o couleur café o nini Genève papa yava azala wera na azala bien te na papa yava eloko boye bango yango wana depuis kala o lelo mutu moko ba wera soni ba lobaki o ndenge eza boye bango nde bato basala effort po batondisa to na salle ya papa Hervé o bango nde basala boye effort eloko te luvunu o mona lukuta parce que biso moko même na kishasa to yebi nde makambo ndenge kendaka o mona pena ndeti soki otali bien o moni ba fanatique wana ndeti wera soni wana sila kala azala ni na ba fan te o moni tellement
azalaki na besoin amibimisa lisusu yango monaki alingaka touche lisusu papa Hervé mpo tozongisa ye na actualité nde yango boomona mwa mibale misato wana baotelema baya kolobaki o biso toko soki papa Hervé atie conseil tokokende te soki totali no bien papa yo tala nono double ya Adidas oyo papa Hervé abeta tala sikoyo na Adidas oyo wera beti ka une fois non et papa Hervé abeti yango 2 fois na 2 fois na papa Hervé abeti yango omonaki atondisi bozwa sikoyo concert ya wera so ya kulutu botala ngo kaka bodifference kaka na concert oyo ya papa Hervé na oyo ya ye botala kaka bino moko soki ya nani pene eza na espe ngwasuma na makambo nyonso nde elekaki bino moko pena botala bino pena boza si soki bawera soniki bazalaki bino boza si bakoya na concert papa Hervé baoya te soki pena bazalaka baoya te bayaka na bango mpe te parce que bango nyonso nde baza balingaka na bango ye te mwa mibale misato na batikala na balingaka papa Hervé te. Donc, oh, on a bon monde. Mais Arlette, tu as un modérateur, mais essaie un peu de travailler quand même. Non, maman. Oh, mon. Donc, oh, on a bon monde, quand Ezaba Gaulois. Donc, Ezaba Gaulois, papa va na fani na ye. Surtout na place où tu es na ING, on a na Ezana ni na Bruxelles. Bruxelles, non? ING, à où tu es donc, na Bruxelles, non, na Zandi, on a Abiba Gaulois, baza ebele kuna ya bajete donc bagolo bazaka kuna ya bajete belé donc balobaka te ke obwe na bwe en plus beso totali bien ba conseil na babetaka ezaka ekokana kaka te ekokana pe kaka te na oya papa Hervé différence eza makasi so teno ba qualité no ya ba conseil ya papa Hervé na ba conseil na bango papa Hervé so obeta conseil ya kapena nde ko sa musala. Oh, bon, bah, bête, elle en est hier, tu as tout là qui s'abote ça, biso papa Hervé azam ya matalanati. Papa Hervé ça la ne musala. Allez ça rappelle musique tout. Papa Hervé musique désolé ça. Oh lelo oh comme yo, différemment si boybo. Oh ba tia ki boy, biso concert papa Hervé betara. Mutu mo tia la papa Hervé mbongo azati. Oh l'état, oh nini azati. Donc biso nde tozabwe papa Hervé ou rien. Mususu azati. Donc, on a besoin de battre biso on a papa Hervé parce que papa Hervé a na musique et puis normal. Au moins, il y a un petit concert, bon, mon yon bala moko. Bon, a sali, bon, mon yon bala moko. Et ça, tu vois, papa Hervé a un petit concert, lélo, bon, c'est la concert, on a pu en droit, la rangoto qui tient na nini jamais. Donc, bala moko. Donc, mon a biso, ne tous aboué, faut tous avoir fier na yi. Pour monsieur soit zati. Donc, celui qui te perdra, papa, si tu te perdra, été. Toko perdre yete po soki mususu azati lokola yi oya kopesa biso ba concert kitoko boye lokola yi auta suwa pesate o mona bino mo pena botika rolanda biloko baso ba weras bazana bango te papa luvunu bref dans ce hôtel no ba mo kuna Adidas bazala ki kututi so bo bandi soki pena bazara vérité bala ki sa ba pointi point no mona ndenge mon pa nacho modérateur je ba na ba warrior wana en tout cas, merci beaucoup, maman, on le vit bien. Donc, voilà. Parce que bato bazo ki sabiso soni na musique ezaka bango. Yana bato musuta. Yo pe ozasi muto ami bimisa numéro 1 azo lela lisusu soki ba sunga ba soutenir ye. Biso papa Hervé mona papa Hervé tsaka awa festival la awa. Oyoka ki place nya belela ki ke o sunga gouvernement sauve nani. Papa Hervé sa bloko na te. Donc bango ba yo kaka soni. Donc biso côté na biso to belela raté ko gouvernement sauf to sala rangote o mona donc honorine pupa donc o kisi biso soni ya soni donc na kiti na nga papa donc luvunu ba wera soni ki bazati luvunu. Voilà, merci Junior Longonzo. Ouais. Mais attitude d'abord bon TikTok on voit dans la live il y a live Gaulois live toujours sur la ferrée mais il y a toujours des gens au bazo imposer biso to be on les imposition bazo ezani ni pona yo to eza kozala musenzi ya solo ne ngona parce qu'en réalité on parle plus de ferré et puis mais il y a toujours
batona bazoya kaka po ba embriller biso na ba live au vivant mon nini na TikTok. Je peux dire que les alolenge na bango parce qu'ils n'ont rien à proposer. Au monde des fali azo embriller ba congolais la musique. Ba yo mona pe ke ba golo baza plus fort na réseaux sociaux, ba ya pe ko embriller na ba commentaire. Ba finga vraiment comme pas possible pour ba démoraliser batu ba avancer na ba penser na bango te pour ba la que faire egola aza plus que fali. Tu vois, bango moni ke ba sala système mo boye, so ba moni bino bolo ba bien faire ba oya wana. Ba no ko dénigrer ko finga faire et au démoraliser bino ale bino ko mo sali. Bo mo finga. Bo mi nenge mo na bango. Yango ezalaka important ngo sa live boye ba modérateur bazala ba bloquer bango. Mais surtout bito so na okama mbato ba ko luba pona we ensemble. En termes ya musique. En termes ya musique, nandenga faute we raza moi n'est pas faire. Non, il y a solo. Ouais, na âge. Pour moi. Na âge we ensemble am kolo. Mais na termes ya musique. Faire aza papa ya we ensemble. Pour ceux qui ont so na sima depuis carrière solo to tia pena carrière solo ya wera to tia pe carrière solo ya faire so to comparer yango il n'y a pas match il n'y a pas photo pour quand est-ce que tu côté carrière solo ya faire et ça depuis 2006 era banda beti ba Élysée Montmartre a beti ba Zénith ilelo to ana ba ING Arena tu ko faire wera pe era bandi carrière solo na eza air faire alungwe parce que faire Wera Adolphe bazalaki orchestre moko. Ezalaki groupe bango 4. Vous comprenez Adolphe bakenana ke masela mena groupe etikalaki ya Wera na Ferre. Ferre alungwe akesa la carrière solo, Wera patika na carrière solo. Siko bozo ba carrière solo ya Wera. Bozo pe carrière solo plutôt. Ya Ferre, bon mona ke n'y a pas match, n'y a pas photo parce que Ferre a émergé ma kasi ke Weranson. Yango na lo bakema Weranson aza mwana et pas à faire na carrière na ndenge ya musique aza mwana mais na âge toko banda carrière avant ouais ensemble aza ni mukolo na âge c'est tout mais par rapport à ba fanatique ko sana bango te que non ba golo ndi bazala ba wenge mais non bato banda ko ta faire mais bazolo ba ke faire actuellement autondi sa te yokolo bani kasi base la papa avait acha date bon depuis faire ba no beta concert na ngo da soutenir. Depuis le stade des martyrs, abeti ba concert tout abeti en salle, même era abeti ba terrain bandan. Oh fallait abeti un système à Ronaldo, mais faire abeti un azana na soutien. Abeti ba terrain à Sosa, bututo ayebi terrain Sosa. Ndenge za gaya fali abeti na direction Chaba, abeta fali kao. Ana lo ba bana kasavu ba yebi. Nana mwa soutien na gaye. Abeti Didas Arena na soutien nani. Abeti Genève Arena. D'ailleurs, au moment où on a des devoirs, ceux qui peuvent des défis. Faire atika ba défi na musique au tirom tolongolangwa zati. Dans le sens que abeti double Didas Arena a sali sold out na 3 jours, vrai sold out. Si les na France nous tout sala vrai sold out. Ba sold out tout au monde ya lokuta solo ezara ya. Fallait tout monde fallait sali sold out na nini na stade de France yo moni soldat onde watu waneza ya ba grossiste. OK apa nginde ke ba botola ye stade de France ba nile ba yokani na gouvernement ba somba ba billet wana ba récupérer yango pour stade de France mona ke ba sombi ba billet mais bango mo ba otaka mona détail les aboso on somba billet OK na ndako afali au mona banana ketchup ba sous le kauka ba oteka ba billet. Même Zakari wana bazala ba billet o ba bombi bango mo ba sombi yango tolo ba bien basali sold out moko bango mo ba sombi marchandise baza sous la deuxième sala o ya ko sala ya koluka ko kabola sous ya kabola ba billet voilà. Bref yango o mona ko te ko loba ceux qui warrior mo bazata na billet abimis amatala kis aoyate na minute to bengi warrior mo ke no ya la biso billet aoyate parce que bazana ba billet te ba billet ezana na maboko afali. Et puis, si on continue à Stade de France, na minute, au somba billet, ma place est là. En tout cas, tout de suite, Junior, toujours canon négo, plus 242 Gaulois. Tu peux sur mot de bonjour. Bonjour, Trésor, bonjour. Ouais, salut. Bonjour.
Ouais, qui mes alignes de photos, qui toi aime mieux. Ma point de vue non peut par rapport au sujet. Vraiment, ma point de vue nanga, yaka net ndenge kaucho lobawa. En ce qui concerne ma fan, en tout cas, Chipuana de l'Infinda, ala naina ba fan té. En fait, ala naina ba fan té, asala ka moi ba polémique pour na créer moi ba makelele mobwe. Mais à vrai dit, anaina ba fan té. Parce que la preuve en est que tu as mon ndenga beti na niveau ya Adidas Arena, Allemagne koton sa nanunae. Donc en fait, il y a libre embrouillement. Na minute oyo, il n'y a pas un artiste plus sollicité que Ferré actuellement. Il n'y a pas un artiste plus sollicité en termes de popularité et même en termes il y a pas contrat parce que c'est l'artiste qui fait plus de revenus actuellement. Wana toko débattre en côté parce que tout le monde a transparence, tout le monde a transparence, na traçabilité, na ba vente ya ba billet na makamboto. La preuve en est que Adidas Arena, tout le monde a qui na double Adidas Arena, il n'a pas seulement fait le revenu en termes ya bateau bayakagi sur place, mais on a vu les live streaming qui ont généré encore plus de revenus que ba billet. ING Arena, on a vu 94 000 et quelques personnes au Balaki connectées. Vous pouvez imaginer ce que ça rapportait, plus les 15 000 personnes qui étaient présentes. Vous pouvez imaginer ce que ça rapportait ces concerts-là. Stade de Martyrs, on a vu, on n'en parle plus, n'en parlons pas. On a vu. Donc les lots, ils à la tontine na biso ya bandal ezala de l'Infinda aujourd'hui bakoki ko se comparer le gars akobeta c'est vrai akobeta Stade de France mais à quel prix akobeta parce que makiona o bazo sala non je sais pas revenu aller je sais pas 6 millions impossible, il peut pas rapporter 6 millions. Il peut pas, c'est quasiment impossible. Donc, de toutes les façons, biso tu aller sur place, je pense que bas image est aussi plaît. Le 2 mai nango musikate. Ba moi ezoke nango. Engouement ya concert wana biso ba Gaulois, na Gaulois penza ba be nganga Gaulois ya motema mabe ya niveau muka ko sakana te mokolo fera ko chika musique ngape na chiki musique. À part Yesu, musique on a yoka ngala yaka musique affaire. En tout cas. Donc, biso nden toliawa, on est là pour faire. Tozalia waka pona faire et ria ça dit ngaku tunde nazawa na kokota concert à moto musute on dehors à faire allez ma banque la fois passer kuta olobala mais yo ndenga ni oza bongo abi non c'est comme ça nga naza bongo parce que yo moza parmi ba Gaulois nzambe akabola ka gloire na moto te ngape gloire à faire na ko kabola ngona moto te. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci beaucoup bo tapoter bandeko bo tapoter live au Salabiso. Merci beaucoup Neko Ndenga Meiko Loba. Donc voilà, mais merci beaucoup. Donc dans l'année dans Lobaga, dans le conseil Loba préféré, Aza artiste Aza rentable. Et puis Nelo, il faut pas comprendre. Faire ça la course na la musique, ça la course na mototé. Comment faire Aza kosa la course na mototé. Fali va jouer au mois de mai, le 2 mai. Bravo à l'artiste Abeta. Biso toujours c'est la résultat. Toujours c'est le résultat. Donc voilà, mais par rapport à Neko Zomona, ce qui fait rigoler la Tcheli Baya le 2 mai, Azui accord. Au moment où on est pas France. Allô? Voilà, nous allons sauter, donc voilà. Il n'est pas avec nous, donc voilà. On peut continuer déjà pour dire que, donc, déjà, question de pour faire les Nengazawana, les Baya sur les Chami, même les Dewana. Il fallait au bêta, na Stade de France, faire rigoler la Zui, accord Arena. Est-ce que probabilité Zali? Est-ce que possibilité Zali peut que Gaulois basa là va complet à 3 jours au niveau ya accord Arena hein? Tous Roi Lion
Rolion, Epsa Bisso, tout super. Maman na Bisso. Ba warrior na matabino te. Ba warrior boko luka ba. Boko luka ba nini. Allô. Bonjour. Roi. Oui, mon frère. Trésor. Non, en tout cas, on a expliqué Batou. Au moins, pas une jalousie à Wera. Faut pas comprendre Kaye. Wera, Azana Biloko offert, Azangi Biloko offert Azana. On y est. On les a que. À cause na champ, tout ça na champ. Na champ, Moboulou. Zomona. Na champ, Moboulou, Kobina. Bon. Bongo. Quoi anime. Bongo. Ce n'est que normal. Tant que on a mon tour, ça y est, pembeni. Attends, le bloc, on a nyonso. Abaki sous n'a fixé pour les gars, papa. Est-ce que dans une question, est-ce que vous avez compté parmi les chanteurs? Toto tient na classe nini? Toto tient na classe à coach? En réalité, selon vous, est-ce que vous classez Wera na liste à chanteur en Moka? Non. Nanenga mabete, hein? Tout ça, nanenga mabete. Même si vous savez, même na tout ça, na miké, hein? Tout ça, bête à balai. Vous quand même, bah, nous, on a rien à boucher, car on a tiré à gaga, tiré à mais à vrai dire, il y a vraiment pas même chanteur. Il y a des gars, moi, ça y est, bah, c'est pas ça, l'autre, il y a moi, il m'a bien, moi, mais la nègre, vraiment, chant, vraiment, boy, on a fait autre chose, c'est que tu as vu musique, il y a moi, sous sa jalousie, n'a rien à faire, et moi, on n'a pas fait faire, on n'a pas critère, tout. Faire à boire, car animation, animé, t'as des orbies et kanga. T'as, bah, moi, m'bouilli, bah, donc, l'animation, non, ça boire, et kanga. Bah, chant, kitoko, kobina, kolobakunte. Et on faut pas jalouser, kaka, papa. C'est normal, faut pas jalouser. Tu veux faire un mec qui coach na poto. Moi, on a kin, on a visa, on a 3 ans. On a là. Pour acheter, on a poto. Tous là, mon gars. En tout cas, c'est que ceux qui font acheter, donc, il y a une chose qui va frapper fort. Au niveau Europe. Mais, Nazim, ça, c'est sur mon internet, c'est l'ingani. Au moins, tout ça, Adidas Arena, on a un démarré salaga. On a un démarré salaga. C'est quoi, yo? Bon, bah, Stade de France. Papa, Stade de France, on dirait, la zobé, t'as na, suiwapi. Ramana Maluku, hein, atayo mogo. Et le romo côté ngouma mon côté, et là, mais faire chaka kawi au romona. Internet n'est et au kangamatoya et au yinda. En tout cas, merci beaucoup, Rolion. N'habite aux années, l'eau qui s'apporte au côté de sa maman Linda. Non, et l'eau c'est ça que Bagola va s'emporter, bah la kimia. Linda, sur les opéras, bah, excepte Balanda en kak. Attends, vous payez si bon, bon, il y a kak. Donc, faire la lumière, bah, bloc en agnon, c'est parce que, à un bloc, bah, monsieur belé, bah, ça n'a goûté. So tali même ba mission nyon so na ko cité au moins na mission mon côté ça complet le rôle la faire azate ba mon nyon so batan le mo zo sanga bon mais faut faire aso incarner le ko na nyon so donc c'est normal ba luka ba attaquer ba luka ça ni mais comme il y a de la lumière à ko éclairer ne kak da ko banga ne l'autre donc voilà merci Linda c'est peu sur maloba elo na bateki na bosa na kinanga loba oyebi tant papa va chaka jour à robeto bike mukile ninga na partout donc abeta azobeta na poto me kas azobeta abeta na Afrique bochaka ba écran géant bat ba sombi pe kuna bazolanda oyebike mukile ninganaka na ngole ninganaka partout ninganaka donc nakolo ba partout mais ba koto ba beta kesika ni ninganaka esika ni ba chaka be donc ngui meza na France te alors yebi sangana no ezate zelaka to papa vers ocha ezate yango moni bango bazo tuna journée na chanda yango moni bazo kosa makambo bazo zela to sana bango promotion nzela moko en plus nalina loba boy bagolwa mukolo biso to bana oteka ba billet yo ka bango discours na bango babando loba ba ka ba billet ok bango ba ka ba billet na bango basombi to zalia discours na bango ezala bongo ole bango ba loba ke bango ba billet ba olai tango biso papa avait sur azo beta mokilo meninga na ka trésor ozana Congo yo mo yebi ndenge bilu bozo landa kuna bo sombi pe donc ya beta ka a streaming bo batu ba sombi donc na ko la journée que ça ka journée mo spécial
mais bango ezalaka bongo esika ezobetele soki kaka na poto tozalia tozozela papa Hervé tozozela totiki bambongo na biso na bakarte bie papa tozela yo merci nakiti na bloka na batente wana. Merci beaucoup maman la biso Linda. Donc voilà, to super ndeko moto na boanya to gabe moto na bani na boanya tozoka. Ouais, bonsoir Trésor. En tout cas, merci beaucoup de Rolangai. C'est pile que kota sur la live now. Et donc voilà quoi. En tout cas, ils a pas si mingi comme on a musique na biso à niveau et comme nango quoi. Donc et fanzo oyo ayeko boma musique ya Congo. Ayeko boma musique ya Congo non na monate. Trésor non na monate que un leader local au bakum sabiso numéro 1 et puis numéro 1 ils allaient pas pour faire hasard si bat bae baate pour le au moins le faire hasard na Congo wana te yemo alinga ki pete asinomé numéro 1 wana donc nezana banene no wana donc ami benga numéro 1 pour faire hasard c'est fort Trésor asinomé numéro 1 parce que pour faire hasard oh pour faire hasard belé bat bae barate parce que moi si faire hasard raté mais alinga zaneka tongo mo na mutu mo boyika émission mo boya swede ya lukete belé abima pa kofi banini amuta suki puis donc alinga zaneka bongo donc a s'imposer bongo parce que pour faire hasard ozomona Trésor omona wapi mutu baela biso ki ono trop producteur bazo welela ye. Mais ngana yo to vandi awa trois producteurs ngo ba wele to tikala o mona bango te ti eyo sala ki ba keli ko zula biso licence ya producteur ya messagerie o akufa nae ozomona donc en fait ezaki lo c'est la licence on apparemment des licences on appelle moi la belle na bango monde wana rien lokuta Trésor est le kuta messagerie la kufa donc ki ba s'associer na bana messagerie. Donc pour que production et les kamalamu maka moi déjà ici tu yeba na biswango moni ezali moni sal ba wela rangote na lobby ya nani ba like du ba Bob Marley ba grand ba santé ko batika biso non tout monde ba beta ba stade pa ya danzete mais ba tika ba everti lelo yango moni les pas gende ezabongo les pas da wela la raté les pas de ta bêtise stade de France T mais lelo les pas de ton quantité na banzembo na ba chef d'œuvre o les pas d'article libiso ozomona donc to quantité les pas de ba chef d'œuvre o les pas d'article libiso donc bango ndenge bazar wana ayebi na bango ke omoni moi nguma ya stade de France T wana e bandaki moi 20 tongo acheda tuana ba yemba stade de France mais ton kaka e koti makambo ba koyiba mbongo ya Congo elumbi solo mbala moko kezo ngala bino toza awawa nana ngo solo bla stade de France ango bazate parce que pone ça bon loka peut faire ça date té ba ki ba batami bango siko ba ozela tango faire envoi ka date okomona bango ba obima donc si faire boire qui date au monde bango ba obima na ba fo ba bien na bango ba ko la sabiso ba fo bien na ba TikTok oh non on des abongo ba bien na biso ngoyo on faire zo tekate on faire boy na boy et comme masusu ba comme quoi koko sa makambu to yebi na biso ke tila ba ko koko sa makambu ke on faire gola ba bengani na hotel encore arena nyoso tu wana balinga ki ba échapper biso pour que to bossa na ndenge mbongo ya Congo ebimi na makambo ya stade na wana OK ezalaki ce n'est pas les moments de kuna ngai producteur ni nango akolinga mutabeti ba mpiaka na ba province parce que pour louer dans le stade de France il faut payer sa caution ya 5,5 millions ndeko na ngai producteur ni nango akolinga produit fali o na ba concert o ito likana ba province awa wasali ba mpiaka producteur nango nango kolinga atakutango toza bana mike yango nango liko produit aboka mbongo na ekara parce que au moins ko beta stade mbala moko au moins ba stade de France ko ezalango ba salle moko oyo etika kombo mais ezalango ba salle te ke oyo ke okopo o bénéficier nango mbongo moko boyeke esala kineza boyeke nga na beta stade de France tambo na ganera yango sali ozomona tambo na ganera yango jamais
loba soko beti yango 3 fois neti ayana kamorande za bango beti yango 3 fois parce que ezaka le même podium au ba monter yango beti la 3 fois wana peut-être yende mutako se retrouver mais so beti no mbala moko on se retrouver te donc ça ba stade de France mais hier ça il soldat qui paraît toujours c'est là après ça sous deuxième ah au monde yango encore 6 mois ba jour ba mois ils belé encore 6 mois ba mois ils belé il fallait tout le monde capé ça à deuxième date nandenge to ebeli mutu ya orgueil mutu ya lolendo etonda mwana mobali wana asala ma soldat ya solo acha deuxième date on est to yebeli orgueil